ya biso pe ya trop bayebi yango soki tosala eloko te tokomona ngo bapolisi américain esikoyo mpenza balekisi matondo mingi mbote na balandi banso ya Vuvamu Television boyei malamu na kati ya etando na bino ya bonsomi oyo etalisaka bino ntango nyonso bosolo oyo kosala ete bayindo lobi tolobi kuna bako babongo susu kolamuka mpe bazonga susu na mokili na bango nde na ntina wana topesaka mpenza longoni ya makasi na bayebanso bazosala mosala mpo ete tele Vuvamu na bino eko bongo kokende bongo susu liboso matondo mingi lisusu na bayebanso bazolanda biso na ngonga oyo mingi basepeli ya komona biso lisusu esali mikolo uta tango penza tosali pena susu musala te kasi ezalaki ba raison ezalaki technique ba raison oyo esalaki ete biso na bino toka bongo kabana mwa muke kasi lokola mamana kango esi ezongi na banzi lelo susu bomoni biso tango bomonaka biso mingi bazongaka na émission Face B de l'Europe émission oyo esalemi na tina se moko ya kotalisa biso oyo batalisaka biso te oyo balobelaka biso te oyo pe bamonisaka epai na biso te oyo babombela biso uta tango molai misusu bakanisaka ete Europe eza paradis Europe eza mokili eza sans tâche mokili esika basantu bazali mokili oyo nyonso mutata na ndoto akomona ngo bongo na mikili ya poto nde na kati ya kolamusa makanisi ya bayindo na biteni nyonso nde tina wana Vuvamu Television eyaki bongo sukokela émission Face B de l'Europe pona kolimbolela bino pona kotalisa bino bosolo na biteni nyonso ya Europe po ete bayindo bako bongo zo bososoli bayindo bako comprendre nini penza esenge na bango bako bongo kosala yambo bazo mokano ete bakende bongo susu mikili ya poto nde batata pe ba mama boyei malamu na kati ya émission na bino Face B de l'Europe lelo na kati ya Face B de l'Europe tokolobela bisika nini ezelaka biso soki tokomi na mikili ya poto bisika nini ezelaka biso soki tokomi na mikili ya poto toyebi biso nyonso na bafilm ezalaka babuilding ezalaka bandako ezalaka nyonso kasi yambo tokota mpenza na mozindo ya programme na biso to pe ya émission na biso mokolo mwa lelo tokosenga na régie bapesa biso nanu élément moko oyo eko illustrer introduction na biso mbala moko na kati ya émission esika na régie
bako bomba kaba baleo ye batama yele ya boka na yo moto mo indo milinga ye bako batela boka na yo ye bako bomba kaba baleo ye batama yele ya boka na yo ma passe zana tina de ata okimi pasi kasi passe silige biso lelo bayindo to zana kata pasi afrika na biso lelo ezana pasi kasi pasi yango ekosila na pamba de pasi ya moindo ekosila na BTD esengeli ezala na etumba moko pe mosala moko oyo ekosilisa pasi yango esengeli ezala pe na bato moko oyo bakoya kokunda mpo basilisa pasi yango bongo bato yango ekozala kaka ngai na yo to bato oyo lelo tozana pasi tozela te bapaya bauta libanda po baya kosilisela biso pasi yango totikoki mafrika po pasi eleki tokendaka koluka bisengo na libanda tokuna bisengo eza na kati ya bowumbu oza na mboka mopaya mpe bozangi lokumu misala ya soni oyo bozokende osala yango ezosilisa lokuma mozo mwindo bozokende osalela mindele ebilanga oyo epa na bino moko bosalaka te bozokende okombolela mondele banzela oyo epa na bino moko botala sali te epai biso boza kokende kobokola bakoko ya mindele na bahomme de veillard basali te na bango bozosimba na maboko bandeko nanga ata mposa mbongo eleki kasi boyeba kobatela lokumu ya loposo mwindo na mokili po bisengo na biso eza awa na afrike na bomengo oyo etondi na mabele na biso toluka banso tokota na mosala tosalela mabele tosalela bamai tosalela banzete tosalela mabanga tosalela nyonso oyo toza nango awa komona tokozwa nyonso toza koluka libanda po afrika na biso ezangi eloko te afrikain mpe akoki kozala mobola te na mokili yango tika lelo biso nyonso pana afrika tozwa mokano ya kotonga afrika na biso tobongisa afrika po pasi oyo tozomona lelo lobi ezala te na mabele na biso pana yo bayindo bakopesa biso lokumu soki tondimi kovanda awa na mabele na biso oyoki bande kotoroli ki abiso na bino tolandi élément oyo to kotala nazo pesa bino information eza na Sénégal te eza na Djibouti te eza na Côte d'Ivoire te eza pe na Maroc te eza pe na République démocratique du Congo te parce que élément na wuti ko lakisa bino eza élément oyo esalemi na niveau ya Paris précisément na porte de la Chapelle. Et si ka oyo bomoni bosoto bomoni salité nyonso wana mais na kati ba image wana bozomona bien bande ko na biso ba africain ba indo ndenge bazali
pe bazali exposé libanda na bisika bazolala na ndimi te ke ata awa bato babetaka bangar ezalaka na ndenge wana na ndimi te ke ezala na kati ya bosoto wana me ezali esika oyo bandeko na biso na koluka kokende kuna na mikili ya poto ntango bakomi baclandestin botala esika oyo bazokende kofanda po na esika oyo wana eza esika oyo l'état français apesi ndingisa to pe ordre ete batia bandeko na biso bazokuta libanda ya mboka bandeko na biso nati bakendaka kuna lokola bazali baclandestin baza bato baza na mikanda te baza na ordre te ya kokota na niveau ya France botala ndenge bazali ko se retrouver mpo na nini tolakisi bino esika wana mpo kaka esika wana porte de la chapelle baye kotia baclandestin esika wana me na kati ya esika wana eloko moko ezalaka deja wana bacreye place moko tobengaka bango babengaka yango colline du crack crack wana eza drogue moko oyo etekamaka ezalaka mwa moke lokola mwa bambuma ya baspirine boye ezalaka comprimé drogue wana soko omelika mwa comprimé ya moke wana mbala moko eza lokola tozwi kwiti ata ya 10 casier ya masanga donc operdre connaissance operdre nyonso donc okomi na yo mpenza na niveau moko okondima te mwa crack wana bazwi bandeko bazowuta awa na Afrique bakei ti na niveau ya Europe mais esika donc na pasi nyonso bamoni na nzela esika oyo ya malamu bakei kotia bango eta pembeni ya colline du crack soki ntango bakomi wana tokomonaka nini nsima mikolo muntu wana lokola aza na kati ya galère to na kati ya pasi na kati ya misère wana na kolukaluka akoluka mwaye ndenge nini ameka kodimine mwa pasi na ye wana liboso na nakobana nanu nakomela mwa masanga kosenga mwa mbongo epai bato bazoleka nsima na yango ntango azwi mwa mbongo wana akei soit kosomba masanga me lokola kwiti ya masanga ezosimba mpenza te ifo amela kwiti ya makasi mpo abosana nyonso azomona mpo ndenge bazalaka wana bakendaka ntina niveau ya baprostitution tososolango malamu donc degré ya pasi ya bongo ntango mosusu ozalaki na yo na niveau ya Afrique awa ozalaki commerçant oza koteka mwa biloko na yo me okomi kuna okomi mobola ifo osengaka na balabala mpo kwa bongo kolia baréalité wana motu mosu akovivre yango te me na esika bapesa bango esika moko oyo eza ya bango moko me bakei kotia bango pembeni ya colline du crack colline wana esangisi badroge nyonso oyo bazali na niveau ya France base retrouvera nde place wana badiler mpe bayaka koteka drogue bayaka kotekelaka place wana me nyonso wana eza na intention nini ntango bandeko bazolongwa awa bazokende na mikili ya poto croyant que ndenge bakomi en tant que baclandestin l'état français ndenge andimi kozwa bango en charge ke akopesa bango mpe babisika oyo eza approprié mpo na bango mais botala réalité ya oyo ezokende kosalema ya oyo ezosalema batie bango lisusu na porte de la chapelle wana mais pembeni ya colline du crack oyo eyebani ke eza réputé esika oyo drogue etekamaka makasi nsima mikolo ndeko wana akoyi na kati ya drogue ndeko na bino akenda poto abandaki kosala signe na ebandeli mais sukasuka nango asalaka su signe te et puis mingi mpe ya baafricain oyo baza na conscience ozwi mpe mokanda aza na mikili ya poto bamonaka esika yango balekelaka mpe wana bamonaka makambo nyonso mpe esalemaka kuna mais mingi mpe bakendaka mpe na niveau ya kodenonse yango te nde yambo tokoka bongo koleka biso na bino tokozwa mwa batémoignage mibale ya bandeko na biso baafricain kao baza kuna na niveau ya porte de la chapelle précisément na colline du crack bakoka kopesa biso mwa batémoignage mibale ndenge nini elekelaka pai na bango kuna esika na régie kopesa biso élément. La colline du crack, un terre-plein de quelques mètres carrés
coincé entre le périphérique et l'autoroute A1. Un supermarché de la drogue à ciel ouvert, où cohabitent des toxicomanes de toutes origines, à quelques mètres seulement des tentes de migrants. Sur ce talus de misère, l'un des chefs de la colline a accepté la présence de notre caméra. On est les gitans de la nouvelle génération, les gitans toxicos, parce que les gitans, ils vivaient comme ça, les voyageurs, ce qu'on appelait les voyageurs. Mais c'est-à-dire qu'avec la drogue, il y en a qui prennent la méthadone, il y en a qui prennent le sucre, il y en a qui fument un peu le crack. Pourquoi? Âgé de 45 ans, cet homme vit sur la colline depuis 15 ans. Il raconte l'arrivée progressive des migrants sur la zone. Et puis là-bas, c'est la merde. Parce que là-bas, c'est l'anarchie. C'est comme de l'autre côté là-bas. C'est l'anarchie. Parce que là-bas, c'est des migrants qui sont là-bas, des gars qui ont vu la mort et tout. C'est pas des Français, c'est pas des gens qui sont nés ici, c'est pas des gens qui ont fait des études et tout. C'est des gens qui étaient sur les bateaux, qui ont été séquestrés en Libye, qui ne parlent pas français, qu'un d'eux, ils se battent avec des bouteilles, des couteaux et tout ça. À plusieurs reprises, les autorités ont tenté de démanteler la colline, comme à l'été 2018. Ce jour-là, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi. Ça, c'est une grande chose, tu sais. C'est pas tout le monde qui a ce cœur-là de pouvoir nettoyer la saleté de tout le monde ensemble, t'as vu? À quoi je sais? Je ne sais pas. Et ça fait très mal. Je suis bloquée pour mes papiers. Je suis bloquée pour plein de choses. Je sors de prison. Je sais pas, un euro. Je ne touche rien. J'ai une addiction avec la drogue, l'alcool. Une chose que je croyais qu'il allait m'aider à oublier. Finalement, ça m'a mis plus de problèmes dans ma vie. Maintenant, j'essaie de me maîtriser grâce à Dieu. Et ce que je cherche à faire, c'est trouver un travail, mais dans le social. T'as vu? Quand les immigrés sont arrivés, je les ai montré là où il fallait mettre leur tente, en dessous le pont. On leur a cédé la place. Parce qu'on avait pitié, on avait mal d'eux pour eux. Et maintenant, eux-mêmes, ils commencent à devenir toxicomanes aussi, parce qu'on les a envoyés tout droit dans la merde. Si c'est pour sortir dans son pays, devenir drogué comme ça, c'est malheureux. Les migrants dont parle Myrlène, ils ont été évacués de tous les camps au nord de Paris. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ensuite sur la colline du Crack. T'as vu, maintenant, tout le monde, toi, t'es bien faible, c'est pas comme ça. C'est la drogue qui fait ça. C'est pas ça veut dire quoi? Les amis, c'est le blague. Tu ne connais pas ça. Alors que ça tue. C'est détruit à l'intérieur, pas dehors. C'est des mains à l'intérieur. Et c'est à cause de ces merdes-là. C'est que pourquoi les merdes, c'est fait caca ici, ils pissent, tous ces côtés, on dort. Les gens ils font l'amour sur ton lit. Après toi, tu viens te dormir, tu prends tant pour la maladie, le gars, tout merde là. À cause de quoi? À cause de ces putains de vie. Qui peut nous sauver? Et quel gouvernement peut nous sauver? Construire un endroit pour que les gens quittent ici. Moussa, je vais te voir Bouba là, s'il peut m'arranger un petit truc à fumer, là j'arrive. On peut chuter. On peut chuter sans le savoir du jour au lendemain. On peut tous basculer dans la misère. Les gens ils se voilent la face. Chez eux ils se chutent aux médicaments, à l'alcool. Les jeunes ils se chutent au shit, à la cocaïne. C'est aussi des addictions, c'est aussi de la drogue. Et c'est pas pour autant qu'ils n'arrivent pas à assurer à l'école, au boulot ou dans leur vie de famille. Eh ben on est pareil. Le crack, en fait, on l'appelle la drogue du pauvre. C'est un dérivé très bas de gamme de la cocaïne, mélangé avec du bicarbonate de soude et de l'ammoniac. Sur la nouvelle colline, j'ai rencontré Laurie, une jeune Belge de 19 ans qui est devenue accro au crack très jeune. Mais Aliou, réveille-toi, ouais. Mais Aliou, regarde tes cadeaux, wesh. J'ai chopé des vêtements sur le péri de la ville Maras, je les ai volés, wesh. Regarde, tout neuf, ouais. Mes parents m'en veulent. Bandeko balandi na dina oli ke ete biso nyonso tolandi élément oyo topesi bino
na ebité mutu oya ba pesi kombo na été mais soki ndeko wana telemi tam suna to refaire akangi photo katinde libino ah na ba bag na nyoso ndenga zali na mona ke ndeko na bo mona ke no aza tam susu millionnaire to pe milliardaire mais ndenga za na botali sika zo ke ndeko fanda donc ba photo bazo tindela bino mutu ata na poto bokanisa raté que réalité ya vie azo mener yango wana po ndeko ande totali wana ba bag wana na nyoso za nango wana na ndimite ke akofanda na esika bongo mais ye mutu aza chef na esika wana mais tant mususu pa aza noko ya bandeko moko boye soki mpe ndeko na bino moko akenda poto bo perda de vue ye mutu akoma chef kuna na colline du crack ezosenga interpeller makanisi na biso combien de jeunes babungi kuna combien d'Africains combien de valeurs ya biso bafricains bungi na place wana est-ce que tokoki nanu te komanda ko réfléchir to pe kozwa conscience na likambo yango tozosenga mpe na bandeko na biso baza na mikili ya poto mpo na nini te bokoki kodenonse makambo nyonso wana mpo ekosunga biso nyonso toyebi malamu ke ntango tokendaka na poto vi na biso ezalaka facile te tonyokamaka makasi ata oza na mokanda ozosuka kaka na kosukola mundele tozosuka kaka na bahomme de ménage tosukaka kaka na kosala plonge tosukaka kaka na makambo kaka ya bongo bongo mais réalité par rapport à valeur na biso omona pe ntango mosusu na classe ntango bozotanga nga ntango naza kotanga na niveau ya Europe na bacours ya chimie natikali ata moke te kozwa 15 sur 20 soki nazwi moke ezalaki 18 sur 20 mais omona ofandi na bana mindele mosusu bazolela mpo na examen yo aussi so examen osisi yango beti yango dada obimi ozokende mwana mondele azolela mais osutuka botango bosilisi na esika bapesa yo mosala ye nde moto ake kozwa mosala sikoyo bandeko na biso oyo bazolongwa awa baza valeur mpo na biso baafricain valeur mpo na afrique valeur oyo ekomatisa afrique combien kati na bango baza baingénieur te combien kati na bango baza bagrand footballeur te mpe bacarrière ekufa combien kati na bango bazali te na mosala oyo ekotombola afrique botala esika bazokende kotia bango eza perte monene te mpo na afrique me nakoliki eza perte ezosenga na bato bakoka kocomprendre likambo oyo tozolinga totalisa ke mokili oyo tofandi na oyo mundele azotangisa biso mokolo na mokolo ndenge torevaka yango te mokili oyo esengeli na biso toka bongo kozala kasi lelo tozali na posa tolakisa bino mabele wana esika wana mpasi ezali koleka wana mpo nanu bovivre yango boye ta en live soki bovivre yango susu boye na misu mpaka juma kutu ntango mosusu eza malamu mpaka juma eza malamu soki bovivre esika wana en live prostitution ezosalama à ciel ouvert mais biso eloko ezosala biso susu mpasi makasi baautorité na biso na niveau ya l'état oyo bakendaka chaque fois na niveau ya Europe bayebi baréalité wana parce que porte de la chapelle eza entrée principale mpo na Paris esika moko te okoki koleka sans koleka par porte de la chapelle stade de France ezaka pembeni bato bakendaka kovisite mais nyonso wana ezosalama bato nyonso bazomonana baprésident ti bayaka ti bazolongwa aéroport mpo bakota na niveau ya kokende ti na niveau ya Champs-Élysées mais bamonaka nyonso tu wana epe elekanaka mpe bamonaka yango boye mais ndenge nini bozotika bapopulation na bino bato na bino bazomoisir na misère ya bongo mpe baza maltraité bongo bandeko na ngai koya kointerpele biso interpele biso donc okanisa te ke soki moto atindelo photo na niveau ya Europe na ndenge afandaka na niveau ya Europe ekobotisa yo makanisi moko no nga mpe naluka moyen nde na kokendele kuna baoyo batiaka kuna baoyo bamonanaka kuna majorité eza baéchantillon eza baéchantillon eza échantillon mpo na nini mpo atire biso ozomona ndenge makambo ezosalema mais en réalité eza bongo te eza échantillon combien de jeunes oyo baperdre vie na bibale na mai oyo lelo baza su na sens ya bomoi te lelo à part drogue aza na eloko mosusu oyo ya kosala te
combien de personnes bazo subir likambo wana po kaka pona nini po tam to lakisa ke bilili ake kokoya na mutambo wana porte de la chapelle ake kokoya na colline du crack bande ko balandi ezali kosala biso pasi kasi esala biso pasi bino pe na bandako esala bino bongo pasi esala bino pasi yango wana lelo grâce ya vuva mu télévision oyo bazwi likanisi ya motuya pe ya malamu pe ya kitoko ya kolakisa biso face oyo emonanaka te biloko oyo toyebaka te oyo esalamaka na mikili ya poto à travers vuva mu télévision biso nyonso tokozwa yango batata pe bamama nakolika ete bosepelaki makasi na émission na bino bosepelaki makasi na musala oyo tozosala mokolo na mokolo mpe ya komonisa bino biliya lolenge na lolenge na kati ya émission na bino face B de l'Europe lokola émission na biso esalemaka na ntina moko ya kolamusa makanisi na bino kasi ewumelaka nango mpe te mpo na lelo biso na bino tosuki wana kasi tokozanga te kotonda botondi na équipe technique mobimba oyo tozosala mosala mokolo na mokolo mokolo na mokolo mpo ete biso tata pe oyo tobima bongo susu bonzenga liboso na bino nde mpo na yango na nsima ya kamera lelo tozalaki na tata na biso Mansadila Mbala oyo bakambamaki epai bongo ya tata Kwaku mpo na nini te to matondo na réalisateur na biso pe monteur na biso tata Nsimba superlatif na rolika ete biso na bino tokutani bongo lisusu na manaka oyo ezali koya matondo mingi pe kimia ya tata wakiliko na se ezala bongo na mabota na bino matondo Kambo ezosalema na mokili tokyo belango deja baimilia biso mpe ya tro bayebiango soki tosala eloko te tokomona ngo bapolisi américain sikoyo mpenza balekisi racisme narcisme sikoyo mpenza balekisi soki tosala eloko te tokomona ngo na moi makasi bato bazotan